Excusez-moi de donner cet exemple. Hier, il y a Patrice a joué à Paris dans une salle de 2000 places, mais il y avait moins de 100 personnes. Ça fait mal au cœur. S'il vous plaît, votre présence nous fait du bien. Amen. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Bon, au lieu de vous lever, pardon, vous pouvez vous asseoir. S'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Jésus, ça c'est bien. Shalom encore une fois. Je voulais interpréter deux, trois cantiques, mais je suis là seulement encore pour vous dire que nous organisons une grande célébration le 18 octobre ici à Paris. C'est pourquoi je voulais solliciter votre présence. Vous savez, quand on a des fois des célébrations comme ça, nous passons dans les églises parce que c'est notre famille. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. C'est notre famille. Les autres côtés là, ils vont dans des bars, dans des nganda, parce que c'est leur famille aussi. Nous venons à l'église et nous vous supplions par l'amour du Seigneur. Votre soutien, votre apport sera une grande bénédiction. Vous savez, excusez-moi de donner cet exemple. Hier, il y a Patrice a joué à Paris dans une salle de 2000 places, mais il y avait moins de 100 personnes. Ça fait mal au cœur. S'il vous plaît, votre présence nous fait du bien. Amen. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, de difficultés économiques, mais nous sommes là pour célébrer Jésus ensemble dans la louange, dans l'adoration. On ne sait pas ce que Dieu peut faire. Amen. Donc retenez bien la date, le 18 octobre. La salle s'appelle Pan Piper. C'est sur Paris, 11e arrondissement. Métro 2, arrêt Philippe Auguste. Nous serons là, c'est une belle salle pour célébrer notre Seigneur. Amen. Ok, je vais chanter un peu. Nazalaki se kozela complissement lokola mama selaka mwana ya promese Israël. Aye. La promesse de Dieu, c'est qu'un homme t'a promis peut ne pas te donner. Ce qu'un homme t'a promis peut ne pas se réaliser. Oh, oh, oh. Ainsi dit le Seigneur, Soukase Kokisama.
elobi yawe suka se kokisama. Papa yoka losamo ya ngai mwana nawa yona kolela biso nina biso yoka mela kolela na ngai mwana na yo naleli ngai naleli ansolele o natali na mokili masumu eleki mabe komi malamu malamu nde mabe moto nyonso na mokili aluka se tere na ye ata moni moninga na mpasi akipa te monini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ye alaleli ngai naleli ye anzolele o na garderobe na yo otonda na bilamba ebele misutu uta osomba otia ata na nzoto te omoni moninga na yo alati simisi epasuka yolali na koseka nesikopesa ya telamba ponini mawa esili na mitema ya bato tokosuka wapi ngaleli ye ngai naleli ye anzolele o tata nzambe yoka kolela na ngai mwana ye mawa na motema yango nayebi na nzembo pasi ya baninga esengo ya baso oyoki moninga kwena mabe ekomi suje ya kotonga nesikolendisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masiya yaka ye mokili na yo nzambe ekomi na suka ye etokomi nde ekobomana papa tokomi nde ekobomana papa biso tokomi nde ekobomana papa yaya okomi nde ekobomana papa nalola kaka boye ayoleli ye ngangolo ya papa yawe opesa ngai lolemo ya mabombangi na kati ya nzembo nayeba kosunga bayebi te mezoka yaya yo nde mai namelaka nakitisa motema nzete nayaka kovanda soki moyeleki ye yo lipa na ngai naliaka na ntango ya nzala ai bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo butu na moye Jésus, l'amour de ma vie. Oh. Hey. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ici? Oh. La lola kakaboye. Kakaboye. Yawe yolo nangai nzete ya bokeseni nelanga na yo. Papa yonde liziba ya ngolu nangai. Yonde balenga na yaka kotoka ngolue oh papa yonde liziba oyeka ukakateo ata bato bazoluka oyesepelisa mitema na bango kasi nga zoluka ainsi dit l'Éternel oh ngai naleka mboka ninie osangi kozala yaya yomola ngai te oyaya na kati ya maye yo nde mai na bomoi na kati ya ndako yo libanga ya kwe na kati ya zamba yo nde nzete na bomoi na kati ya banyama yo nde kosi na yuda ebongo na kati ya bato
yo nde mwana na Nzambe. Ai bolingo na ngai alobelaka nga maloba ya bolingo. Butu na moye, Jésus l'amour de ma vie. Oh. Meta moi mololo, moi mololo, moi mololo. Papa na lola papa na lola nalelaka papa na lola emono yo lele o, emono yo lele, masangaka emono yo lele o. Boyoka mongongo na Nzambe o, Nzambe akoloba boyoka mongongo na ye o. Maudit soit celui qui se confie à l'homme o, maudit soit celui qui se confie à l'homme o. Keba mokolo mosusu kosutuka ye, baboti bakozala te otielaka papa motema ye. Tu seras maudit, otielaka mama motema ye. Tu seras confondu, moto akotiela motema ye. Yesu mwana Nzambe yeko aboyaka moto te o, abandi na kiti na ye abokoti Jésus ye. Mokili etoni mabe, molinga yaka na Yesu akokangola yo. Mokili etoni mabe, molinga yaka na Yesu akokangola yo. Ay yolele o, ah yolele, kay bo ubwa Jésus yolele, nalola kaka boye. Natalela na ngai moto te o, po moto mokili akokufa. Nalalela nani ye, nga mwana nga ni babe, nakona kufelaki papa o. Nazangaki nanga moto akosunga nga na la vie, kasi utala kutala na Yesu na bomoi na ngai ye. Yesu apesanga assurance mpe lika ya la vie o. Emi ya papa o, emi ya mama, bazangaka emi ya papa o. Zakoma papa ye, zakoma papa ye, zakoma soni, akoma mongali ye, yakabita mokoti ya basosi ye. Nalola kaka boye, kaka boye. Aïe aïe aïe. Irai-je Seigneur, au fond de la mer, toi, tu es au-delà de la foi. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme, tu es haut, yes, yeah. Naïna keneko a pied, naïna kimako a pied, unana se amai, yes, yo zalio, koleka mapasa, papa na konayo. Monibola yo na motema na kimako apie. Monibola yo na motema na kimako apie. Yeseye, yawe kumama ibanga na talo kumama. Yawe kumama. Yawe kumama. Yawe kumama. Ibanga na talo kumama. Yawe kumama. Benza mwa bololo bololo bololo. Aïe, 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 aïe. Amen. Vous êtes fatigué? Pourquoi vous redressez? Est-ce que vous pouvez continuer? Il y en a plein. Ouais, on y va. On y va. Jésus. Amen.
Quand vous pensez octobre, pensez les 18 octobre. Amen. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Ça serait un concert acoustique, très bien. On va chanter calmement. Il n'y aura pas trop de... Oui, j'ai grandi, hein. D'ailleurs, je commence à vieillir. Mes enfants, quand ils me voient avec ma femme assise, ils disent regarde le vieux couple. Je dis, ah bon? Je suis devenu vieux déjà. Innocemment pour nous, oh Jésus, toi qui n'as point connu les péchés, mais tu t'es fait pécher, pour te bisotobica, mais tu t'es fait pécher, pour te bisotobica, aïe, mono yodelo, papa balaye, mono yodelo, nalo la kakaboy, Kakaboy. nalo la kakaboy, Kakaboy. Innocemment pour nous, oh Jésus, toi qui n'as point connu les péchés, mais tu t'es fait pécher, pour te bisotobica, mais tu t'es fait pécher, pour te bisotobica, aïe, mono yole, papa bano, mono yole, olingwa motema e basanga e mono yole. Aïlola molo temo basanga e molo yo. Isabano basanga e molo yo. Nalola kakaboy. Kakaboy. Eh, alléluia.
Nzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali ona nini pasi ya boye ona nini pasi ya boye Nzambe Yesu eza yo ndolo bakie oza Nzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali ona nini pasi ya boye Nzambe ona nini pasi ya boye Nzambe Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Il y en a tellement plein qui... Toujours. Amen. Donc quand vous pensez octobre, hein, pensez le 18. Nous célébrons notre Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un seul. Jésus. Oh, Jésus. Je ne vous parle pas de mon père, ni de mon oncle, je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'auteur et la source de notre existence. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus?
Jésus, le roi des rois. Ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ce matin, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Crions Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Kembo, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Alléluia, Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Kembo, Kembo, Hosanna na Yahweh. Alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, alléluia, alléluia na papa. Alléluia, 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 alléluia. Kokamata l'église, que le long est kobeta. Tango Yesu akoya, kokamata ligomba, que le long est kobeta. Mokolo na bandinga, liwa ekozalate, toko yembela Yesu, toko tondane sengo. Tango Yesu akoya, kokamata ligomba, que le long est kobeta. Zila Zulu et
mobikisi lokoleri akendeki nakokende na bana lola Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Yahweh Yahweh Mosalela zambe za ensemble monika Mosalela zambe za ensemble monika Amen, 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 amen. Voilà. Papa Thomas, nous continuons. Je vais juste te donner, voilà, demander quelque chose, qu'on nous ramène les paniers. S'il vous plaît, protocole. Nous allons aussi bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché la parole. Ah, j'ai pensé que tu allais dire amen. On va bénir l'homme de Dieu qui nous a prêché la parole. La Bible dit, partagez vos biens avec ceux qui vous enseignent la parole de... Maman, t'as contact, Amen. Qu'on nous ramène les paniers. Ah, il est là les paniers. Ok. Voilà, les paniers là pour bénir l'homme de Dieu. Papa, nous continuons. Yoania monaki makambo ya kokamwa amonaki na esa biselo bato batelemi baza kosambisa mama na buku oyo ya ngai nakokende na lola na basi ya mobikisi lokoleri akendeki nakokende na mana lola nakokende na lola na basi ya mobikisi lokoleri akendeki nakokende na mana lola Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Zamba zali malamu zambe Yahweh 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 Kosalela zambe za esengo monika Kosalela zambe za esengo monika Kosalela zambe za esengo monika Debu 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 Bon, c'est une chanson, papa m'a demandé, c'est vraiment pour les anciens, les nouveaux. Je ne sais pas si nos enfants le sauraient. Yahweh na bibele, Yahweh sajolama, Yahweh na boboto, sajolama, Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sajolama, Yahweh na boboto, sajolama. Yahweh salaki mokili nani lobana ye, Yahweh na boboto, sajolama, Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sajolama, Yahweh na boboto, sajolama. Oya solo tokomenga maseko, Ya solo tokomenga maseko, banana zambe. ya solo tokomenga maseko, banana zambe. Ya solo tokomenga maseko, banana zambe. Kolo Yesu zambe na biso. Kolo Yesu yoyo, zambe na biso. Kolo Yesu Kolo Yesu yoyo, zambe na biso. Kolo Yesu zambe na biso. Kolo Yesu yoyo, zambe na biso. Kolo azali
mokozi, Yesu yo mokozi, Yesu libela, Yesu libela, Yesu libela, Yesu libela. Pesa mamboko 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 mamboko. Oh, Yesu, libela, 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 Yesu, libela. Oui, oh. Yohana ya solo Nicole Bele papa bonne santé. Santé, ça va, Seigneur, on s'engage. Libota, ça va. Petit Azo continue Robeta Drum Naye. Amen. Bon, Nalobi, le 18 octobre. Robeta Pipo Batubaye Balsou bien. Conseil les années 18 octobre, la Pan Piper. Pan Piper, les Salmoro, les la Paris 11e. Sur le métro 2. Au quitter la gare, l'arrêt Philippe Auguste. Philippe Auguste, son public à Wana, au monde à salle les arts, la Pan Piper. Tombé dans le 18 octobre, à partir de 17h. Mais si on a lobby, au-dessus banabiso que papa Patrice abetaki, tokolo ba combo ya oyoanati. Mais est-ce que ça y a problème d'organisation ou bien nini na évité? Bon,
Parce que le peuple de Dieu est là. Vraiment, dans la question, mon bien, maintenant, vraiment déçu. On a biso batuya tout ça il a enjambé. On a une musique à Mokili, tout le monde a bandé, on a mobilisé, parce que Milamba, Kei, va déplacer, concert à Bruxelles, va déplacer, va Kota. Biso ba chrétien, biso ba Nzambé, nous sommes vraiment déçus parce que les gens ont laissé le grand frère, le frère Patrice. Vraiment, les gens n'étaient pas là. Nous avons vraiment avec amertume, vraiment la montée, c'est notre Yaya, c'est notre grand frère. Vraiment, nous avons mobilisé, bandé, nous sommes chrétiens. Biso tout ça canabino. Bango be bazala batula bango so yaka la église totambola la bino pour mobiliser bino mais pour cela pas nous seulement plaisir mais à Dieu surtout de venir pour que tout le monde adore Nzambe ensemble ce qui est ça les mandengo là to pousser ce que batu musu toi qui est là on a beaucoup ya non bosiko to lobake est-ce que ego ça yo siko ozolanda na simati oui ngalo to lobake ya leki ozolanda na sima voilà nde to lobaka na lingala ozolanda na molongo voilà sikoyo epesi yo mwa leçon comment est-ce qu'on peut préparer sikoyo pour le 18 octobre c'est quoi c'est dans un mois oui dans un mois est-ce que epesi yo mwa mayele moko boye kouta na nzambe ndeni okoki kokanalize likambo yango non papa mayele te mais et ça n'est pas si d'abord oui. Mais moi je dirais je voulais plus conscientiser et mobiliser plus les enfants de Dieu et savoir que les à côté la biso neto loba la linga ya kana biso nezo pola kana biso to va te pourtant to lobaka équipe pour la té siko to police équipe nzambe moni donc comment bandi ko se mobiliser to linga la to baka bolingo to linga la to za bomoko boya bo soutenir bandi ko la binga la zobeta le 18 octobre papa m'a tout je crois après Ngaï, après papa m'a tout pasteur Moïse Bié. Pour tellement, pour soutenir Bandeko, nous sommes une famille de Dieu. Pour se soutenir pour ça la bon, si on a lobby, bah surprise aux ala tondengini. La concert, bah surprise aux ala. Bah surprise aux ala. Un concert acoustique qui m'a vraiment emmené ma famille Boya. Bah dans moins de 18 ans ils ont gratuit. Moins de 18 ans, la bande à maman pour se déranger. À partir il y a 2 ans, 3 ans, il y a 16 ans, c'est gratuit. À partir de ma majeur, on va au foot. Donc, il y a la bande à beaucoup de ok, donc tu lobby que vraiment ma surprise est ébélée. Mais bande ensemble de lobby tout na yo. Papa, pesa mon passage ezali likamususu ouais. Oui bien oh. Oui, là bien. Série wana wembi badze mongo mais siko bana nzambe ngba yeba est-ce que ata moko bambuta ba René place ngala zambuta azaka te donc parmi les surprises ya zaka te lui c'est Dambuta oui Dambuta ça ya zaka te bon en tout cas liloba suka do ezanini merci mingi ndenge accordé biso moi moment na BTV 3 les chaînes nabino Mba liboso yango te papa oyo aleka. C'est aleka pe déjà. Ilobado asuka ezani ni papa. Je dirais aux enfants de Dieu, tout l'ingala tous se mobiliser, boya vous soutenir frère Nabino, Thomas Lokofé, après Thomas Lokofé tout nous soutenir papa Matou Samuel, après papa Matou nous soutenir pasteur Moïse Bié. Nous sommes vos frères, nous sommes une grande famille. Boutique à bisoter pardon, tout ça Nabino tout ça. Merci. Merci. Nzamba Pambolayo. Amen. Et puis bonne continuité. OK, merci. Merci. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.